to bakati mayaka makolo balongoli ba parfum ba seti otiki na koyi kosalela ngo lisusu te bayekoli batuni Yesu Kristo yebi Jésus Christ est-ce que bana tongo soliaki pesi fille moi est-ce que pesi mo kondibilwa kolia Yesu a répondre bango nini ma nourriture est de faire la volonté de Dieu ça je qui ça comme na comme ko utiliser ngo nous en avons na coin boy on a tam susu na ju poudre attirance non so ba poudre attirance na ko ba na so ba huile ba 77 na pa colonne longi poudre na colonne longi 77 na sukoli na so ba poudre mususu na sale na ba culte wana na comme skoko na comme tala ba bien la petite vient manger so on a biloko zo les salon mwele et comme nini appétit comme pour na mona yeko na comme le kwa zoba moko pour chaque jour même na pourquoi pour chaque jour na luka ba chel pour chaque jour na sala ka boye ça dit qui si sont za ngo e ko tinda yo na nzela ya bien te on a comme ça musu balobaka o satra na za kitoko non tout le pasteur mususu tant comme pasteur o comme pasteur rôle nos amis mission nos amis puisque me beta ba mission na bango te science wana ezala ka bloka banzungu za banganga ya bokoko ya bafricain ngaza na bokoko ya mindele hinduiste na vaudou. Un plus, Awatoza. Espace beauté, un plus, Awatoza. Espace salon de coiffure pour refaire votre beauté en plein Paris. Au numéro 70 rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, métro Marcadet-Poissonnier. Point de vente de divers produits cosmétiques. Espace cyber-création des sites internet. Réparation et montage des ordinateurs avec un technicien à votre service. La satisfaction des clients est garantie. Un plus, site web www.1-6plus.fr. Un plus, espace habillement et vente de produits cosmétiques spécialité tropicale. Pour adultes s'il vous plaît. Tout pour le perfectionnement en vraie grandeur des parties intimes, bijoux de famille, en vue d'une performance garantie. Produit 100% naturel à base de plantes exotiques de la forêt de la RDC. Un produit pur. Espace beauté 1 plus. Au 01 71 20 48 14. 1 plus. 70 rue Marcadet, Paris 18e, métro Marcadet-Poissonnier. Un plus. Ouverture du lundi au samedi, de 10h à 20h. Paiement en ligne sécurisé et notre professionnalisme à votre service. Un plus. Yabiso et Zali sûr. Un plus. Awatoza. Awatoza, un plus pour les femmes. Awatoza, un plus pour les hommes. Awatoza, c'est pour les hommes et les femmes. Awatoza. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabou. Voilà, merci Bandeko Langai, merci Bandeko ya monde mobimba. Bao baza fidèle na image ya Congo on est dans le baki nazo singa bino bo s'abonner kaka bo partager toujours ba vidéo na bino na ndenge ya ko éduquer monde na ndenge ya ko pesa information na monde mobimba yom tozolanda biso na ebité ozolanda biso na télévision na téléphone en tout cas eza image ya Congo lelo eza émission Bwaka Ndobo la patronne na belaki na sina oki bien na baki na zongi vraiment masolo ezongi et lelo au 3e numéro ya Bwaka Ndobo depuis que na belaki na yamba mutu moko lelo oyo ngana lingi ngana bino to découvrir mbala moko aza mutu munene te mutu mukete maza mutu tokoyeba ye aza nani asalaka nini ndenge ka ana Bwaka Ndobo tuninga koloba toyaka biso moko te papa boni yo naza bien na sepeli mingi nzambe apambola bato nyonso oyo bazolanda biso na pesi bango mbote na kombo na Yesu Kristo kombo na ngai apôtre Thierry Dalako mwana musala et Yesu Kristo représentant légal panneau publicitaire au Yesu Christ tient na Congo pour nous représenter. Binengo banina ba publicité ka yo moko panneau nino yo nino bato azoyeba te
Bandi bongo poani. Te, tolobi bongo pourquoi? Parce que un chrétien azali panneau publicitaire à Jésus-Christ. Quand bazo mona yé, bazo référer malamo Jésus-Christ. Et alors papa caméraman. So moni caméra. O mona nani? Il est caméraman. Taba mona journaliste, c'est la patronne. Ba mona nini? Micro, c'est quoi journaliste? Né mona biso. Tant moni ngai boy directement au moni ba mo Jésus-Christ. Ninga Yesu le bagi mona Bible, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Ninga so moninga. C'est que moni Jésus-Christ pour Bible bi imitant Jésus. Tous à l'eau là yé né modèle na biso. Ya on a vu bongo mona musala à Jésus-Christ. En tout cas, moi, je Jésus-Christ lelo ndenge na lobaka tozanga jamais thème na kati ya boka ndobo. Lelo to yambi apôtre Thierry. Peut-être bandeko bayebi déjà Thierry na mona ndenge pe na yebi na yebi ndeko Thierry soki na bengi apôtre te azalaki confrère na ngai. Thierry Dalako, journaliste. Ozaka katotiki. Te musala ya journalisme ezali métier. Oyo totangaki na classe na ifasik toyekoli na RTNC pa ya Dudu Kungu wana poto nzamba pambola ye mais tant tobandi musala wana nde toyekozwa vision oyo nzambe apesaki yango à travers musali na ezalaki mama Chantal Lesi mwasi ya pasteur Charles que je salue oyo ayebisanga un jour ayebisanga lobi ke yo ndenge oza wana un jour okotika TV okosalela nzambe yo namoni ke Bible lobi nini maloba ya nzambe ezongelaka nzambe pamba te avant que ça le fait loko ça fait pas nanga ezongeli nkolo ya motu ezaki lelo toyeba témoignage na yo ozaki journaliste na ndenge okomi lelo apôtre ndeko Thierry ebandi ndenge nini nga na yebi yo Thierry Dalako na yebi na bawera na yebi mamba bakofi na yebi mamba belingwe bakatier banosa bemission bakato osali bemission ba musique ebandi ndenge nini puis émission 25 makasi yaki émission bakatier na yeba ki opi opeti ya Sony Kafuta ozaki pembe na Denis Lesi basala nzambe pe bebele mais ovandisaki pe na mwa kote moko boye ebandi ndenge nini lelo to akomona apôtre oyebi nzamba pambola yo na ma question otuninga oyebi nalingaka na nzembo moko boye ya évangéliste Carlito Las esika za nzamba pambola bi emoniseli ememi ngai lelo na bomoi nazalaki mwana pate tala mwa elo mwa lobo place mwa lobi nini na tosi kaka etinda bayebisi nga na tosi c'est-à-dire bato ebele bayebaki Thierry na bandi télévision na Canal Futur na longo Canal Futur muzamemanga na RTA ezalaki apôtre Marc Londi mobali ya mama Esther Malela tant na kekuna na bendo sala émission ya nzambe po na talaki musique ya nzambe ezalaki ya kolala ezalaki ya kolala parce que tout le monde a eu frère Carlito Embi tout rythme pour toi Jésus tout le monde a rythme sur beti kuna ko to pe beti mais tant na moni musique ya mukili tozaki bato ebele ba journaliste tale ebele ko mona kuna ba Ariete ko mona kuna ba bino la patronne ko mona kuna ba Dudu Kungu ko mona kuna ba dino nguma Chamberton mais na moni te tikana kenda nga côté ya ba chrétien ne na kendeke ko mema style ya loyenge kizakarisme na musique ya nzambe tant na ke kuna pe musique yango pe simbaki au sa émission nazaki très aimé par patron nanga le révérend pasteur Sony Kafuta Rockman sikota na osala musique ya nzambe na osala ti toyepe na banzondo to sala pe pa ya évêque général Denis Lesi ndete ko zo elikia mais tango na osala émission ko sala be mission ya musique chrétienne ezalaki na chemin moko ya malamu chemin ya bien na ya mabalo mbongo na zo ya maba sœur Alice Ali na zo ya maba maman Eugénie Lelo maman ebele na ba mission que frère José Nzita mais na moni na bi mais musique on osala ba musiciens chrétiens na biso to sala émission na bango mais na zo mona plus ce sont les mêmes constats au bino bo sala rango même ngape na sala ngo po ni ba musiciens chrétiens ya biso soka ta voyage mo za Angola ba maka batuté ba maka kaka bango na bango mais so tali kota batu wana kuna Thomas Loba Marius Munga, tout le monde tout le monde belé côté kuna bazo évoluer bien. Pourquoi? Ngabité fona tika musique yo. Il faut na tika yango na kota na créer et loko mususu oh un jour et puis ça ngata 100 francs na luka milliers moko boye oyo batu bazalaka to batu babangaka. Et moi na kota ki na milliers ya catch congolaise na l'accent na neko ko tombola catch ya mboka na biso eza catch ya ba mystique yango na kolo.
Maman comme na kata mystique obanga teteri. Bolakisa sonde banyoka babimaka ndenge ba démonstration et bano lekela bino ndeni. Bon, au moins na plateau d'abord pour ça la biloko wana. Faut ça la na monde wana. Yo kotaki déjà. Te to kotaki yango pas les kota biloko wana. Jamais okoki kotanga sapato sika ndata lokola zali. Non, biso to yamba ba matali ki bala to kotaki cité na yambe dimu la mission na kota bonganga teteri. Mais to matali ki ba to ça une mission. Tuna David matali. Comment ki kuna ndenge nini? Est-ce que soko vana ba kate faut comment ka fétiche? Bilo mususu to mona ngo peti. Mutu moko bote lo to mona Thierry Diawa. Azali journaliste musique chrétienne mo beta musique nazo mona na oleka na quartier wana na mona ka ya nemo misuba zalaka neti yobo osala mission na batutu osala mission na champion dingwe moto na ngenge ozo yango te mais bilo musu bo mabato za nini tango zo kota ne loko wana sentiment goût eloko wana baninga bato sala yo po komi nango par exemple papa cameraman ya Bogaro nenga za wana a filmer mumo tant mususu ngai pe son excellence lui Segomba sika ngape na banda pe ko sala kanenge lui Segona Shako tailo basanga na bank lokwa ngape na basanga na bank teke ngape na landa ko landa wana mususu tant musu eza vocation na yote mais ngana landa ki babiloko wana ti emoni to kota na ba monde mususu oyo vocation na yote eza vocation na soki Yesu te okoti wapi yebisa biso okoti wapi bala nzambe azolanda biso siko bayeba apôtre Thierry okotaki wapi. Bon, tant on a bandi émission à 100% catch congolais to nzondo catch. D'abord patron nanga pekisa ngango. Ex-patron nanga. Lelo azali comme confrère to banetu zali na nini moko. Abana nga yozo ebate ke Thierry yozo mosala nzambe. Bilo ko sala ba catch on eza bien te parce que to komaki ko valoriser bonganga. Mais zaki chaînement laïque na nzondo, zaki na chaîne na pasteur mais et ba l'examen presque tout. Izaki e bana kota biloko nyonso mais tant on a koti na monde ya catch congolaise na komaki na sentiment ngabe ngape na mona catcher wa misaka mbongo mona catcher na saka ba démonstration na mona catcher wana abisaka banyoka tika ngape na bana ko kuna bana pe ko sala biloko wana parce que tant on a sala émission catch mutu so ko ya pe le mo meka ngape siko sukali wana guwana sikoyo yango mde sala kike na kota biloko wana ne na comme na bité ngabe fona kota biloko akachi na kei braza na kezo biloko yo moko ngamo na kezo na katsa mamai na zwa bato na kenda braza na bité ndenge za wana bopesa nga ndeko yo kaki lisolo déjà ki na braza biloko ebima atonde te na boya ki kozwa awa parce que journaliste so akote mo ndako moko ya sima bato ba komona ye yale ti mutu mo boiti akota par exemple akota na hôtel ko sala mabe okocha motali gauche droite mutamoni yote mumona kama ona mona ke zuru wana siko to banga biloko wana nako ke ngape kimbantseke ko so biloko zala kuna nako ke ngape kimbantseke nako ke pena ke tango super luozi na bite funa ke ne ba Congo ya Braza tango na ke kuna nde na yeko kota na science ba benga ka science hinduiste to sambela Krishna Krishna azali parmi ba déesse to ba déesse ba roi pour Krishna dans la longité. Il est moisi, il est mobali. Science moi na Inde, hindou. Parce que bien hindou. Il y a des hindous belé na Congo. Même na Brazza ba belé. Na TV. Na TV ba belé même le ba journaliste monsieur batika na hindouisme. Chance yo za na nzambe. Oh lo ba ponga na yo lelo peut-être ba ba toi. So za la na nzambe te, so za la na nzambe te ngoza pe mena ngate ngokwe. Parce que ngana mystère puissant. Ta ndingo za ki hindouiste wana tu okobiyebisa biso no sisa sono lisolo. Ba bazolo ba na zo kata maloba. Bayokangira na kanda oko ozwi nduli sosali na oni ta una koti na science hinduiste na kewana na zo numéro ya bizambo na munoko oso na beti prière na vai na bar na zwi papier boni misam papier school to yankoi na beti yango pa na misi mbongo na zaki expert na masanga na basi so na meli masanga na lango na zwi kwiti na mwakeli mutu e comme est-ce ko mesana na zaki ezala ta mwasi nyonso ezala ta mwasi ya nani so na lingeli yo boule to na kanitseli yo na ozwa yo banozo kisi ya protection to zakinde na besoin mbongo problème sur te protection déjà na mona que protection c'est le côté pananga eloko zaki déjà protégé pour déjà na yebeke émission na salaka ya catch na yebiki na za déjà mwana Paul Berger o sala tous les catcheurs yo na Congo Paul Berger onde muto a fonda catch Paul Berger ah bon azawa adaya congolais kasi ba démonstration ba catcher ba sala za Paul Berger oye ba ngote tokota na mozindo to tika toeba kasi
Paul Berger on a so katia Missy Thompson avec Missy Mbisi tout n'a même vu dire Paul Berger nan kebisa c'est tout mona mambo kala biso na école primaire tant to daraba na mike to lia ba mabele koma sukali to liango to kufate to zo pe bonganga wana ti mais yo simba ki ango bimisi bandi ko bimisa mbongo na place o simba ya succès émission na yeba na po yango no bande ko luka émission pe yeba na ki po bato maso na ke ngamo so na ke Brazil sika na zo biloko mona ma veni mo ba Hollanda ona sima na Brazza mona même na Kenya tous les catchers ba comme pour ba pirnga ba master na ngoma ki même ba catcher na no ki ba même vient na linga mingi son excellence Louis Segomba no ki ma pona ba tena ki me parce que ya za mutanzambe po ya mutanzambe na kima nzoka nde na ko mi boma et loko eleki Yesu Kristu e ate po satana sale lote satana sale lote bazana konzima déjà satana sale lote tango zuki sozon ki sasa eleki ndenge tango zuki sasa na komi ko utiliser ngote nous en avons na coin boye on attend mususu na zu poudre attirance non so ba poudre attirance na ko ba na so ba huile ba 77 na pa colline longi poudre na pa colline longi 77 na sukoli na so ba poudre mususu na sale la ba culte wana na komi skoko na komi talaka bien la petite vient manger songo zo omona biloko zo lié salon mwelengi et comme nini appétit komi ko ya biloko bien biloko kitoko biloko na komi ko c'est komi réellement et komi même na ke chaîne na chaîne nso ba bi ke chéri c'est un féticheur chéri a mis en mot na monoko kata mo vana bona mo na komi mpiaka na mbongo te na beti prière na misi mbongo na ozo même kasa na beti prière tout temps na ozo appeler mo na mwasi na misi mbongo na libele na parce que c'est pour un terme tout na kata sapato et comment est-ce que komiko et le komiko tosa yo tu comme na niveau reçoit ba porte-monnaie magique comment on va pentacle on sait lango tandis que yo chéri ngamo ngakutu na famille chrétienne azaki mutu oyo azaki encadré na basa nzambe banakala mais nazaki ignorance au bible bi le peuple périt faute de connaissance mais c'est ça comme so bando ça na chaîne au pasteur azalaki ba détecta ki yo te ke ne oza boso komi mutu amabe détecter yo pasteur bato bela baza na kati ya baeglise oyo ebele ya Congo bana bakisi badetectaka bango toyengo bisanga olusango bavérité ero mais bavérité na nde bana nzambe baza na kosa ya vérité wana les hommes de Dieu lelo na Congo bana bakisi baza bantichrist oyebi yango te miso baa bapede oyebi yango te bana bapasteur bapede na Congo bana babor baza misu mpe nzambe azaka so na bango te bango nza boccultisme bobino mo omonaki makambo erinyaki kala te na Congo même yoyebi bamanki yo na passer asa bamiracle ya lokuta oyebi yango te tozobanga ya yo mpenza ya lokuta moni ngai na biso vérité moto azolanda nga na internet lelo opesa bo numero na nga abenga mpo mosala nzambe nga na luka yango te mama na ngai mama Elizabeth Sukambi azoyebisa nga bi nga azalaki Ana yo ozalaki Samuel naza na botana mpe nga moko ngamu na sacrifiaka yo na nzambe obosani susu onoko beta bambunda na église mpo nga nabeta mbunda mwana moke na église catholique namatana nayaki akolite nenga nakendeki sango ntango nakoyeba batv makambo nyonso esali ni vocation ekimi solo abe izwa na abe igi ndongisila baza na abe izwa akufa kezanakepoza mpe abe igi aza na bomo etuna na Saint Alphonse ayebisa yo mais ntango diable azalaka toujours na boule ya kodevie mutu diable tamusu nde ozana tamusu na vie na yo mama la patronne yo kozala tamusu nzambe abiki okende tamusu okobala ministre mais diable a dévié yo loba apôtre Léopold Mutombo a dévié yo ne diable a dévié nga mais akomaki kolingisa nga biloko ya bakisi biloko nga azalaki so na bino bandi kosala elo liste ya basi yo nga na linga ekozala ta ba 1000 to basi yo nga nasala bamakambo mabe bayebele bato bazolanda baoyeba te osimbikisi na Brazza ozongi Kinshasa otiki yango obakisi mosusu. Il a effacé tout l'acte qui me condamnait. Nzamba a effacé tout. Pour la monnaie qu'on a comme le roi Zoba Morobo, il faut chaque jour na pourquoi, il faut chaque jour que Luka Bachel, il faut chaque jour na Salaka Boye. Ça dit qui si sont zanango et kotinda yo nanzela, il y a bien été. On a comme ça monsieur Balobaka. Oh Satan ça qui toko non. Non. Satan tant ba bois qui est pas nzambe na lola. Akomi ma be. Même nga besoin otala ke longo nga kala. On a longo zandoki. Mais lelo je suis converti na tikatu ngape o manzambe tika ndeni yoza awa bakiso zwaki na Brazza tikeli yango wapi parce que sika ozwa qu'est-ce que zonga ki pona kozonga c'est la mambi loko na bango c'est la kanyoso na pasteur na nga awa na Kinshasa na Kinshasa bona Kinshasa simba kite na Kinshasa na bandaki na tango na moni ba vodou ba kisi ya ba nduisi comme simba na kotaka vodou
changer les choses. Et na comment Vodou na komi siko na kima ngo pourquoi nga balia mère na biso. Ndenge ba sengo ba mo pesa mama. Te ba fente nga na ba Vodou ono ndenge ni. Ba ninga kaka ya télévision bazo mema yo parce que na si yo eza na ba journaliste ebele même na télévision na biso Kinshasa bana bakisi. Bana bakisi. Ebi na peso exemple. Jour artiste moko ya munene ya mboka na biso ngene pa na ye. Amilanga chéri osala ke mission kitoko fulati na chaîne boke no kosala. Na komi kuna kolo chaîne wana boyinga. Mais na lata ki bien, lati costume, na ki bien na ki a boyinga. Tant que pas artiste wana artiste ah chéri. Ebi te koza mutakala. C'est que kolo chaîne on pas zwanga funa te bilanga mona mutakala ngo. C'est que na ne loko nzoto te. Et ouais mo ba méchant ba colère on sait bo tinga na simba biloko. Baninga so ba simba ngo baninga so ba komona wa bazotanga ngo yanga zotanga bati te bango wana batu oyo batanga ba komona bana ko banga nga pona mona kati na ngeza na biloko ezana biloko mais siko eloko na zwi siko eleki biloko nyoso science na zwi eleki ba science nyoso eza christianisme vrai science o tiki ndenge nini kasi zo lobito leka leka ka wana na o tiki siko kisi ndenge nini moni elo moboye na linga mingi nzembo kana bisako nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge nini ngai nayokaki lolaka ntango masi apesi ningisa na tosi se kotosa natiki nyonso mpona ye asalelisi nga atalisi nga nzela alobi nakende nazalaki taba bona neti te namona ma nzembo oyo frère Carlito évangéliste Carlito ayemba ya neti nga natiki nyonso mpona ye olalika bolamuki na ntongo babanda lelo science na ona ko tongo lisusu te fini yo ndongo zawana nazalaka na grand frère nanga conseiller nanga nyonso mpona nga comme na ye son excellence Louis Segomba petit frère ya mama Louise Ndedi mwasi ya gouverneur ya banque lipasa ya Chako Taylor atuna ye akayebisa yo tovanda nga na ye na bar tobayeta mosu bière mona boye mutali boma azoloba no oyo eza place no te oyo eza place no te po ni mutu kolonga bon vie tolonga tokebi oyo eza place no te oyo eza ngamona moyen te jour na ye kolala na ye komonaka bakata ya croix oyo te babetelaka biso na bafoto croix ma ya croix alobi suis-moi siko te voi mo ezoloba na papa mama oyemaka manzambe nde omona yango boye tuna no bapaster mosusu ntango okoma paster rôle no eza nini mission no eza nini betebele bayeba mission na bango te fo yeba mission na yo rôle no eza nini siko ntango nga alali nzambe ezingaki rôle nayoki voi esi oka voi ya voi moko ya trombone na kati ya chambre elobela yo otabo na mire suis-moi landanga siko natosi kaka oyo alobaki nasika nzela nakete nakosala nini mama yala patronne nakosala siko natosi otosi na nani ovandika yo moko obwaki ozongi to okendaki quelque part bon ntango namoni makambo wana ekomi na suka nakendaki kosalaka koyamba Yesu Kristo na bosolo po misu bayamba misu lo bayamba Yesu Kristo badifo bakontinue kaka mais ntango nake kuna mutu oyo ayambisa nga Yesu Kristo mutu ya liboso ezalaki pasteur Eli Kalamba ya église source do intarisa ye mutu ayambisa nga Yesu Kristo asali nga délivrance na matete église epeza na matete na tomba ayambisi nga Yesu Kristo nazwi biloko nyonso nazalaki nango napesi nyonso napesi biloko nyonso science wana ezalaka biloko ya banzungu eza banganga ya bokoko ya baafricain nga aza na bokoko ya mindele hinduiste na vaudou nazwi babiloko nyonso bapoudre naosalela batalke bapoudre bapentacle babiloko tu nasala nini napesi nazwi bemission nyonso ya kachi nasalaka napesi batumbango tous les émissions na filma na tumbango kokotumba bongo zwi ba problème te batumba biloko wana ntango nakomi da converti tobenga nini osali orenonce biloko wana sincère osali tobenga nini olobi biloko wana osalaki na nsima na osani paster abondela yo oyebi na peso exemple moko boye oyebi même paster na kina yebi jour oyo paster na nga asambelaki jour oyo paster na ngai asambelaki ngai paster Eli Kalamba pilote de guerre asalelaka nga prière asali nga prière boye asali nga délivrance papa esili force ezalaka kati na nga ya bondoki wana ya molili mpo nga na vi na nga mobimba ntina okende lola na kosambusaka satana ebiseka aza na eloko te kuna na kamoni natangi kombone na nga kotanga kombone te ntango asali nga prière atieni nga loboko ezaka un certain dimanche puissance wana ebima lobi nango ebeti mwasi na ye mwasi na bela mama Esther
kende otuna mpe ngai jour yango journée Nzambe. azalaki na nzambe so eloko wana moto aza nzambe te ebeta yo ekpona elongwe epai ya nini eke epai ya mwasi na ye mais paster ekobeta ye moko te mpo ezalaki biloko ya makasi na nsima nango jour moma dimanche wana momanga na bela journée mobimba namela kisi naobika te namela obi naobela te naobila bela ama na bela après deuxième jour abengi nga asambeli nga mutu oyo agani nga na kipaster nakoma lelo paster mwana mo c'est-à-dire petit frère na biso ya quartier évangéliste Sabrina imta agani nga ondima te mtakogani ateya nga mpe na bar ateya nga na bitelefone atika nameka nanu kote kuna parce mambo esimba su te mpo yakoma daya kobaye tika bakisana nyonso retour ezalaki te nini te ekeke na ngomba te retour ezalaki te mpo ntango aexplike nga nakomi moni misusu wa ntango ngongano ekoki ngongano soki ekoki yango ekoka so naosala so nini natosika ati naosalaka makambo oyo yesu kristu naboyi naka elifelo ozwi délivrance et puis après nini après nake na consécration délivrance kaka sikoyo bakonsekrako bamo mpe kaka sikoyo shosho wana bobanga nini te biloko mosusu ezalaka nzambe ana besoin mutu wana bosonza baza na besoin il faut baconsacre yo kaka bafrère baza te oyo te bazoteya ngai naboyaka consécration je dis devant mon dieu ngai ayebaka te biloko wana ngai bona koma nanga frère lokola bafrère mosusu mais naye komona paster alai na butu nzambe ayebisi eke no wana aza mosali na nga bokende na bateme nakenda na bateme avant nakende na bateme te mbala liboso to ndenge mbala liboso ozwa bateme to so ozwaka na kala ntango ozwi bakisi nde bazokala bazwaka bateme 2 fois bon sikoyo esengaki fo nazwa bateme ya immersion ya mai immersion ozwaka te nazwa wana te ntango bilanga tokende na bateme avant nakende na bateme nasali kirdam bapesi nga kaye nakomi kokoma masumu nyonso bilonso nasala ya kalakala nakomi kosala papapa nakomi korenonce yango nde naleki na bateme jour nazwa bateme nga moko tala plein bato taketika kaka yo moko banoko tiko na idée nini frère azola bateme to nganga otika bakisi te jour nga nayebeki kaka ke bateme yango nakozwa na bato mais jour paster na ngai ekozonga na ndako alobi tokende bakende baptize oyo nakenda kuna avant nakende kuna nazalaka na jeune na renonce basambeli nga baefase batrace nyonso biloko nyonso ya satana nakende na mai nanga te nakozala nga moko mais nazala na bato ebetana nga mo mpe représentant légal ya église na biso wana source do intarissable apôtre Zani Kasongo aza na aéroport awa ayebisi nga alobi jour bandeko na yo bayaki kozwa bateme ya église ya bino kaka bazwa yango bazalaka ebele mais mbula emenasaka na façon moko ondima te mais pourquoi jour na mbula te eloko te mama boye te oza ya nzambe mwana jour nakota na bateme mpo nakota na bateme ezalaki facile te namona ndenge baesprit wana biloko nga nazwaka ekomi komenase nga naboya kokota na royaume de cieux nde paster na nga elikalama atindika nga nanga chéri kende te nga nakomi kotremble namona siko bato batelemeli nga seso de demo batelemeli nga naolenga chéri nini na bipere nakoka te na nsima nango kota ntango nakoti na mai namona mai batia nga nsima ya aéroport mai emenga na nsima nango ta bato kaka chéri oza na besoin ba yesu kristo lokola moko mpo na bina ndimi bakoti nga na mai pu ntango babimi boye moto abatisanga papa Théodore église source de exemple Théodore nalingana comment papa Théodore église source de exemple yemba tangisanga baptême atangisinga baptême atangisinga ndako zonga baptême jour na zuka baptême pa na bimbo na elongi nde ezalaki ya kala ya mabe changer mbala mo musique ebanda kobeta yolele satana sambwe yolele satana bato bacha likolo basambwe kasi bible lobi esengo ezalaka na lola ya te mpo sisi classe nde lola babineli yo non bible lobi esengo ezalaka na lola soki mosumuka bongoli motema feti na lola esalanga esengo le jour ezalaka jour eleki bajour nyonso ya vie na ngai nazwaka bateme ata jour ya libala eza na eloko te mpa na nga mais jour oyo nazwaki nakotaki c'est-à-dire nzambe alongoli nga na mokili ayokeli nga mawa bato be bakufa na masumu oyebango te bato be toyebi bafetishere ebele bakufa ese babongola motema baselemani bakufa babongola motema tozosukisa deja wana toloba boye parce que grande okoka kotuna biso me mpona nini otunaki boye te ndenge papa mbapa kotuna mpona nini motuna boye otunaki yango te vraiment toza na hervé lola dclr na caméra ye moko soki tokoki koyeba thierry dalako ovanda na bakatiere bedingwe fo kotanga ngai natanga bakomba bato surtout soki nayebi keza ya solo
ovanda na edingwe biso moto mona pire petit edingwe po nga na sala émission mona edingwe alobi na nga église mo bazolinga batia évangéliste parce que eza ba jeune abino te to bomaka indice ne to bongwani mais biloko na biso na ezalaka te omoni makambo nzambe na yebisaki yo te ba pasteur ebele bana bakisi olobi yango wana te oyebi lelo napesa exemple moko lelo kotia tembe oke tuna vie edi kene oluka ye obje chéri opesa ekisi edingwe je le dis devant mon Dieu pour na kokosa te po eza télévision edingwe apesa nkisi te vous avez pire petit oyebi na biso na vérité edingwe azaka misato eza edingwe ya tata edingwe ya ring na edingwe ya balabala siko nga nyonso na edingwe ya tata un conseiller nafungolo vérité lelo aboyanga kisi aboya te chéri kosimba biloko te chéri kosala biloko boye te chéri nga nde naboyaki koyoka ndenge esalaki teti na nga me aba naye koboya yango anaye koboya lelo kokende kotuna vie edi chéri oyebi chéri akoma paster jour mosu akutanaka na grand frère nanga son excellence lui second omba motema lau nanusi atuni chéri akoma paster koma paster eza malamu na sepeli bato bakondima o ndenge nini lelo balobaka ete kazalaki journaliste asimba bakisi akomi pasteur yo moko mpo na yo bato ezwasika bato baondima mambo oloba te bible lobi jésus alobi ni si vous ne me croyez pas croyez coup à mes œuvres soki ondimanga te evoni osali déjà o bato bakotalaka non œuvre nini mais nga aza représenté à christ œuvre nini bible lobi voici les mains qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom ils chasseront le démon soki oya nga na église te mais na groupe d'intercession tobondela koyeba kote eza kosala église te na intercession j'encadre à peine c'est trop tôt ata yo moko te eza peine te oyebi kene yebisa yo motu lokola paul azalaki sol ntango abongoli motema akomi paul oyebi ke bato kutu bavanda na yesu kristu lokola bapierre bajean bamatthieu oyebi ke paul akoma mingi koleka bango yoyebi yango surtout les grands camions deseler lola oyebi yango te paul yebisanga te paul alobi nini oyo bapasere eloba ata ndeo na yo tolobabi bozangaka verse te donc bozanga lelo omo ki okimi mbao na bible tu okangi oyebi apôtre paul alobi nini nasepela lingala wana mpe la réserve de l'éternel moïse mbi aloba yango apôtre paul alobi nini oyo ezalaki utile mpo na nga eza susu utile te oyo ekomi utile mpo na nga chéri sikoyo eza présence ya nzambe vraiment eza présence ya nzambe eza bongo lisusu ndenge nakobakisa moni nga naokelola ne kaka meme kombe lola moni tovai no boye so yesu kristo aye sikoyo naokelola nabanga nanga liwa te singa loketo bakati mayaka makolo balongoli baparfum baseti otiki nakoyi kosalela yango lisusu te bayekoli batuni yesu kristo ebi jésus christ est-ce que banda ntongo so oliaki basi fille mo aza pembeni est-ce que opesa mokonzi biloko kolia yesu arépondre bango nini ma nourriture est de faire la volonté de dieu nga mpe navandi awa bilei na nga nakoma koliaka mpona sepesa monoko me bilei na nga ekoma kosala volonté ya moto abenganga ya tata ya nzambe nde navandi awa kosala volonté na ye mpe ya kotambola bible opembe na nani ya basonika futa banani mama boni mamuna wabimiso natanga yango te tuna vie nanga vandi awa natanga bible te euti wapi jour nakendaka zamba campus mosu nzambe abisinga bichéri naofungola monoko naofungola matoi nafungola miso leo nakoma so nayebisi mutu likambo mutu atie tembele bamoni yango ozomona nde oza boye so moto ayebisinga boye amoni yango so nayebi likambo ekweli mu nzambe ezanga chéri keba na maloba na yo te omoni omonaka na mama komona nde mpo baeglise eza banyoka ezobima na nzoto bamagogodo bato bazosanza biloko tokomi na mutu donc nde tozala tokoma kosambela bandako po toyeba te tokosambela wapi bon omoni bakanga biloko wana nzambe bible lobi nzambe amonisa biso biloko tomona na miso te nga siko nanga paster moko nalingaka te kokota na biloko nga olobela makambo nanga ta mosu nzambe akosala mpe elo moko apôtre léopold mutombo koleka na bamisusu nzambe amiliti système ata mona bapaster baprophète mogisha baraka ata nda osala biloko ne wana yo soko okritike yango ntango asolenge na nzambe ozalaki te meme ata apôtre léopold ntango asala badescription des hôtels so azalaki na pele ya nzambe tozelaka mokolo asuka me ngai sikoyo suka na biso nde toyoki na libunga tala oyebi lelo bino nde boyebaka te nga so nake na église babengisi nga fo natuna nzambe eske yo oza so aza te fo nabima yango moni nzambe ayebisanga mwana na nga chéri kokendaka église te sambelaka na ndako tosambelaka bato na shebino antuka napesi grand nzoko raison asambelaka nini na ndako aza na raison zino lokuni asambelaka na ndako vraiment biso to bando osambela na ndako baza série mpo tokomi deja na suka oyebi na suka tokosukisa nini lelo me bana poto fo bakeba il y a des pasteurs oyo bazodrible bato banzela bafétiche nga na simba na mutu te
Mais je sais celui qui est en moi est plus fort que Moutana Moukili. Dans la prière à distance, dans le ministère apostolique, je suis ministère puissant. So nzamba pesa ki to mona on a Bible mutu mo kakata nazali boso ya église au Sengambong. Ba ko le ni Pierre na jamais bini. Nous avons ni or ni diamant à te donner, mais au nom de Jésus lève-toi et marche. Yo mona sika ba ko achena mutu le azuka lo boko télémissier. C'est ça, c'est que les apôtres ont fait. Biso beto salango nga som te pa nga d'abord na zamza benterete lo bako kabelanga. Na condition moko tamo na sanctification. Boya masumu yaka pa na nzamba oselo parce que nga so epa na nga na olaction monene ya nzambe so abiko nzamba akufa yanga azana bomoy ya papa Emmanuel na mangenge na Madina ana bomoy bala nzamba zana bomo ezalaki bongo au témoignage à apôtre Thierry bala nzambe o balandi biso ba sepeli na koyoka ndeko na so ndenga témoigner ndenge kaka lobi ke soki mutu moka bongo le motema fete za kana lola to comme la souka pour la première partie en tout cas bongo deuxième partie troisième partie na ba appel na bino ndenge bino bokotu na mituna azana pona koyana en tout cas bato balanzo bakozwa numéro na yo po babenga yo baza peut-être na mituna o ngana tuni yo te bon baza na ngo batuna yo bakobenga yo na numéro nini. Bon, pour le ça, parce que je me suis dit que Thierry, pasteur Zaki a Simandako, so quand même a bendi, photo et consécration, on a aussi signé livre, oui, qui est dans un hôtel de ville, qui a confirmé le ministère aux apostoliques. Yangoana. Oyo, apôtre Zani Kasso, on a dit que Moutoaba, Oya Batsaganga, Yé, apôtre Zani. Yoana. C'est là, ce que tu as consacré Bissonio, tu as batébélé. Bango yo. Voilà ba côté biso ramisa tout, côté ezaba ba ancien de l'église. Soko ke awa okomona ngai. Mutu a délivrer nga ozomona longa de lunette wana pasteur oyo aganya nga pasteur wana a de lunette. Pasteur Eli Kalamba. Yango wana. Oyo tango tozozwa molimo tosenga pardon oyo ezali diplôme pour ba passer bele bazana ba diplôme te muso bimika balala la munga comme pasteur o diplôme nini tozomona yo moko dezo simbi diplôme ba peso bandimi yo na musala ba pesa ba du carte ba peso diplôme pe ba consacrer yo ndeza ba consacrer yo oyo ba pesa biso ba principe ya éthique pastorale faut peso principe. Vous avez dit que vous avez dit que en tout cas, vraiment, tout le monde va photo. Merci beaucoup, apôtre Thierry. Quand on est dans le baki, et s'il deuxième série ezali ezaki nango première partie parce que tozana on a apôtre Thierry o azala ki confrère nanga na ebité soka kozongela ka musala ngo donc to sala moi keba banzu beza bana ebele liboso mbangu pema mbangu pinza pema ndeko tokomi na suka bana nzambe o ba yoki yo bako retenir nini siko bon o bako retenir siko pona suka mkola suka te pour Jésus Christ na yete pour la première partie mutu tout mutu nyonso eza midord ordre o pesami mutu nyonso a se préparer dans l'enlèvement se préparer Jésus Christ azoya pour Bible bi akoya dans les nuées okende te na bisi mutu nyonso soki olingo mona nzambe tambo na vers sanctification même église dem so Congo boteya ba du sanctification boteya ba te ko ba poto ba voyage nyonso les abilo mo ya matabisi muso lingo contacter ngai obengi 00243 code na biso ya Congo obeti 089 999 0926 00243 089 999 0926 toke na YouTube toke na Facebook Thierry Dalako na ngeza ba Dalako ba semi balé o. Merci beaucoup nzamba pambola yo mama ozana venir révéler nzamba pambola yo nzamba pambola maman abotinga nzamba pambola landu mampuya m pauvre power nzamba pambola na poto nzamba pambola mage image na poto na pesi ba moto belé nzamba pambola le seul et l'unique batu nyonso bakimanga
na vie on a un mikolo mais le seul moto atika na ngaka je le dis devant mon Dieu nza fois pas mbolo ya sala na banque comme on a son excellence lui Segomba il passe à chaque Taylor motema ya nanouche na pesi pe mbote na batu nyonso bazo kolanda ngai la brésilienne kilo ya mboka na pesi ba mbote belé esika za na bosani te maître esika za ba mbote belé na kusukisi wana. Merci beaucoup. To komi pendant la souka ezaki bon témoignage ya apôtre Thierry donc ndenge to lobi journaliste abongoli motema azaki na vie ya mabe tango bazaki ko sala musala na ye onga na osala lelo menga na kisite ezaka mama nzambe donc nom to zela tana ye to po ba tango to zui na media soki kaka kisi ndenge bamsu ba na mais on ne sait jamais biso to lanso ka malé mais vraiment batu so balandi biso to zui numéro ya apôtre Thierry o azana mituna ko tuna ye ozana besoin to bakisa question mo peut-être biso to lobi en côté préoccupation na yo numéro na ya wana benga ye na pesi merci na batu so balandi biso papa Mathieu Mundabi esika azali pourquoi pas na bandeko na biso maman Nicole na papa Jafar papa Claude Jafar ya awatoza ba partenaire na biso ya mikolo papa Omba na pesi yo merci ebele na ndeko na ngai Hervé Lola DCLR numéro ya apôtre Thierry za 00243 89 99 90 926 donc numéro ya apôtre Thierry Angwana bozana mituna bobengiye botuniye ngala pesi merci na bandeko nyonso ya munene makasi na pesi na grande encore tala kaka partenaire officiel ya Image ya Congo bino pe boya tozozela bino merci na bino nyonso kopunga ezaka site moko Image ya Congo epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu awa toza maman Nicole Aïcha madame Jafar ye atambolaka na bureau atekaka ba produit oyo za ko grossir fesse na bassin pona ozala na forme yo mwasi o lemso balobaka doke ozana taille po ozala na forme pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Ka maman Nicole Aïcha madame Jafar akopesa yo secret akopongisa yo akokomisa yo kitoko na misu ya bato soki alingi mpe plus que via yo ntokoyeba ezotaye ezopesa forme c'est-à-dire forme tala ngai nake kopakola produit yanga ondobunga na mino ça se vend à Château Rouge à Gare des Évents. œuvre ya biso mobana mboka mundele azwa mayele à partir ya zamba nature moni mutu na vifo za na forme bamusi balingaka loko ba taille commerciale taille mokolo sentir ba mannequin soka lati jean ekoleka mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser omoni a ezui forme stop produit oyo eza ya mwana mboka komona ngo simekoli alpha